Monanga innocent Chouami ya lolo Christophe. Soki olinga kangai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya lolo Chouami TV. Peuple congolais. Congolais partout dans le monde, bisogna sont tous s'abonner massivement à Yalolo Chouami TV. Yalolo Chouami TV, ba télé-réalité, ba mission, ba théâtre, ba gag, nyon souhaite les comédies à RDC, s'abonner massivement à Yalolo Chouami TV. Yalolo Chouami TV, mon papa sika. Yalolo Chouami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, il y a Lolo Chouami. Il y a Lolo Chouami. S'abonnez-vous massivement à Bokomona Kitoko Bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. Na mokili so mutu boyokelanga ite. Faut yokelanga pour la petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché. Mais bon, c'est la ligne. Vous s'abonnez à Moko. Chouami ya lolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement na Chouami ya lolo TV. Vous s'abonnez massivement na ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Vous s'abonnez massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na ya lolo Chouami TV. Eza chaîne oyo ezo lakisa biso ba théâtre ya kala. Vous s'abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko ya lolo Chouami TV. Boyebi ya lolo Chouami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi film na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesaka makambo. Vous s'abonnez massivement na ya lolo TV. Ya lolo na biso ya lolo na biso moko Vous s'abonnez bokoto. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Chouami TV. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Chouami TV. S'abonner, c'est bon. TV de makambu Yalolo Chouami TV. Ya bilo comme niveau sko alikolo Yalolo Chouami TV. Babi ya lolo Chouami TV nde makambu babaki yenda kofongola chaîne te sia ya lolo Chouami TV nde makambu babi bafwani ya Arlette bulinganga mingi Arlette ya lisusu awa aye lisusu na ya lolo Chouami TV. Vous s'abonnez vraiment ba film kitoko ba gaga kitoko makambo kitoko bino bolingaka beaucoup tango aw na ya lolo Chouami TV onde TV ba film elengi ba gagi ya gu ba film ya sukali oyo kozongisa bino. Donc, on peut s'abonner plaisir pour s'abonner massivement à Lolo Chouami TV. Il y a makam. Il y a Lolo Chouami TV. Donc, il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc, vous s'abonner massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur Yalolo Chouami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na Yalolo Chouami TV. Yalolo, umela. Yalolo, umela vanda na kiti na yo quoi? Vanda na kiti ya mbande na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge nan ba jouer te. Yalolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal nae.
Naye ya lolo naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Première film, tina dernière film à filmer. Bon, la featuring. Nebo s'abonner na Yalolo Swami TV. Quand on parle de Yalolo Swami TV, c'est que li kondi na bango. Mutabanda ba makambo wana. Yalolo blague télé, Yalolo Swami TV. Mona ba dimension ba film. Beaucoup vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous na Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, makambo. Filme bandio, la cala, filme bandio, la cala, filme bandio, filme bandio, la cala, filme bandio, la cala, filme bandio, filme bandio, la cala, filme bandio. Président fondateur. Où tozalaka na président fondateur. Élection izalati oh non, ou ça la mandat boy après non, izalati. Donc président fondateur et ça président ping pong. Monsieur Gabi, tu le travail kuna. Parce que bisonde tout ça là qui est mabé. Oyebi combien fois on va bonner en son à coupa ti lelo. Masala we wayebi. Petit na kwikwi, petit na pumba, Blaise Mabanza, papa qui simbi. Chers amis internet, abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso Yalolo Swami TV. Nazo bandana na kopesa mbote na ba abonné nyonso ya Yalolo Swami TV. Na pesi mbote na derrière caméra naza na réalisateur, caméraman nanga. Na pesi mbote alingaka te batanga kombo na yeka ndenge na lobaka chaque fois na ba émission na ngai. Abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV. Pour l'amour du Congo, lelo na kitaki lisusu na quartier Paka et pas ya ndeko na biso mobali na kombo ya James Ngwasuma, artiste comédien on a kolobela mingite ye moko azana biso ensemble akopesa ba détail ya nyonso o ezali ya musala na ye to ya vie na ye. Ngai Fani Sosa nazolo bana bino kaka boye. Abonnez-vous massivement na Yalolo Swami. Yalolo Swami, mon ami Lolo Swami TV. Abonnez-vous massivement à Yalolo Swami TV pour l'amour du Congo. Na bolingo ya mboka nde to tambola kapona kolukela bino batu oyo biso to lukela kabino. Yango lelo to yaki epai ya ndeko na biso mobali na kombo ya James Ngwasuma aloba oyo eza apopo ya musala na ye et puis to kobeta lisolo mukie na disparition ya Papa Fouala oyo atika biso, ça fait déjà 2 ans na quartier Paka Jumazaki pe comédien. Bonjour papa Nangai. Bonjour Fani Sosa Yambinga. Fani Sosa Yambinga kaka ndenga lobi lelo to ye na Paka Juma en tout cas to yaki penza poto so na mukie. Oro ko yisa biso obandi carrière na ndenge nini ozoka guya osala théâtre ndenge nini. Ouais, merci. Na pesino mbote na batu nyonso baolandanga na niveau ya Poto na France vena un peu itari na yebi ke oza connecté masalanga moko justice binga @méticerveau pour aller à koleka mukolo ndako nga James Ngwasuma na bandi carrière nanga tongo donc depuis 98 o nga na bandi musala na ngai ti mbula lelo vraiment o apesa ngai goût ya kosala musala oyo na saluer eza vie na nga pitu mwanza parce que tubanda ensemble l'église moko alors à chaque fois tant que l'église moi ba senete mo banda kosala na église donc et pour ça ngai pe na mekarape. Alors tout le monde dit que mécan église, n'est que démarrer musala bien na 2000. Donc à partir de 2002, mon professeur papa nanga Itino Matuza avec Alexandre Do, avec Alexandre position scénique, nandé évolué, kotako ping pong, si nandé na za school na maramnanga mo.
Boyoki Kamia Mandenge a expliqué nazopesa mbote na Maman Émilie Osomba na le temple na France. Maman Émilie Osomba na pesi yo mbote ebele na le temple na France. Madame Chantal Swami, Maman Chantal Swami, Maman na pesi yo mbote nazopesa mbote na ngai na mère double Igete na le temple na France na pesi yo mbote mère double Wumela. Lelo okomi na makambo na yo moko yo moko yango ezandengeni wa moni mutabota maka ya moko azwaka mo encadrement azwa encadrement ya famille ti ton akola comme responsable akomisi ko évoluer na ndenge na ya sala libota azwa epi mwasi ya bota neti nga James Ngwasuma suna lobi na kuma na makambo na ngamo parce que nazaki non formé lelo na kuma formateur lelo na bimisi pe bana ti lelo na mo ya lelo na continuer ka ko former donc na yebi ke ebele to ba mo nanga ba James Ngwasuma ngwe wana père parce que ko former nanga na former kaka na groupe nanga te na formera ti libanda donc on a rôle bien. Donc makam na yo moko so na comprendre bien lelo James Ngwasuma azali na groupe na ye moko théâtral to groupe moko ya danse to groupe na zo comprendre te faut oyebisa biso parce que yo za artiste comédien makam na yo moko wana eza neti makambo nini. Oui merci makam na nga moko na zano na agence na ngai moko o eza agence Club Ngwasuma o nga mona coordonné yango à part wana nous travaillé quelque part dans le groupe théâtral La Semence Leader Chokoro, donc on a le roi vice-président. Nous avons formé PKK, c'est ça. Et bon, vous avez un groupe, groupe Mokotin? Neti groupe ni. Groupe Moko ngana yebi ozala na ngoti lelo travail kuna. Ah, mille effets. Non. Mille effets, yango eza roi léopard. A sélection ba yebi ke James Ngwasuma o abita makasi. Intel wana abita makasi ba bengi ba bino na mayele non na boyebi non ya o compléter les biso. Ah, mais ngana mona la semence. Na pe mona la semence Leader Chokoro. Donc nandi na la côté na team mayele na ngasa la semence. Merci beaucoup côté à team mayele na ye eza na la semence. Nazo pesa mbote na Darlesing mon enfant Wabelo hein Darlesing Wabelo na pesi mbote mon bébé que j'aime beaucoup na pesi mbote na maman Jeannette Tabou maman na Darlesing Wabelo na pesi mbote na Teddy hein na pesi mbote na Teddy musika bozali wapi na pays étranger na pesi bino mbote belé Papa Ngwasuma lelo ko robetela biso lisolo mukie ya groupe ya ping pong ndenge bozalaki na ba papa Fuala na ba Tatu ndenge bozalaki na ba kwinkwi na ba pomba ko kabwana na bino wana nde bokabwana oya kenda eloko nini esalaka ke bozala séparé nde lelo bokoma séparé bo. Ouais merci donc paix à son âme. Papa Fuala yebe musapa munene wana vraiment collègue na ngai ya tongo otubandine makambo masana ngai wewa tatuwewa mbote yenda tika leader président ya Révélation Théâtre au ping pong na profiter pe na bon ye mon ping pong akoka suma ramita nda tikela wewa koko kama kamtena ndeni zela suma kamute nda tikela wewa oh pardon. Chers amis internautes, je ne sais pas ce qui vous yoka, on a zo yoka, to bonibo comprendre, to bozo comprendre, on a zo comprendre. En tout cas, s'il vous plaît, au éclaircir ba fan na biso, ba fan na yo, au éclaircir ba ndekolanga baza abonné na chaîne na site na biso ya Lolo Swami TV. Papa ping pong akoka suma mtende atikela tatoué wanda zo koka. Bon, il y a un penser que comme sujet du jour, on a été pour mingi faut le deuxième Papa Fuala. Na ebité papa mo boy na ndaku
libota na yo oboti pe bana no mona liboso paza mais lobi non mona liboso yo nde komi papa ngai nazongi na nga mwana lokola bana nyonso papa takoli azaka papa ata mona osaba effort olisi mais papa azaka papa vous comprenez nanu salamati banda makamba ari banda leader moko boy abina abandonné groupe na tikeli yo ata yo ndo komi président groupe ngana no vivant le plus en pays étranger tout ça il y a pas répétition on a zoni ga fondateur bon na éviter pour biso tout règlement on est révélation biso tout tanga yango règlement on a tout ça na président fondateur ou tout ça là quand na président fondateur élection zalati oh non ou ça la mandat boy après non zalati donc président fondateur et ça président ping pong monsieur Gabi Yeah. Alors, à se décider, à comment moi, à sa moana charge à kibo papa, yé à zongi na moana. Bon, on comprendra parce que bisonde tout ça là qui est ma bé, biso belema ya makasi. Pour moi, tout biso zara na kupana. Soit pendant sondage na kini boy. Ceux qui ont bimi musika to bima 3e to 4e. Mais comment ils ont benga élément makasi mon place aux sur ces athées au sale loroté maman nous sala na ebité social sur ces wapi le quoi moi na Congo le quoi moi na Kinshasa na ebité. Donc yo moko zo mi benga élément makasi bongo. Na muto ping pong atikeli groupe. Na ebité ngapenda na ebi na ngate. Marambo no loba. Ba petit na ba pomande ba ebisa yo. Ah, ma petite n'a pas pomba ba ebisao. Ngana kina 1000 effets kwea. 1000 effets kufa. Ah bon? Peut déjà témoin. Et kufa inani balégation na TV. Donc déjà quel groupe va le rang kufa non? Oh, kufa rat. Bine ba banda le kala RTG c'est parce que kufa ka. Biso ba tozongi si ba ngai nga James Ngwasumo be fort na ngai nde tozongi si 1000 effets na RTG. 1000 effets aiso 1000 effets no le chaque mardi. Au moins le lundi na période de biso. 1000 effets kufa marmna lo ba petit na poisson et bi be fort petit na poisson petit na musuma ndi ba oyeba to keti na kasangulu to telemisi 1000 effets musuna kasangulu. Yango lo ba koze les mama makasi. Ya makasi ya GT. Taka biso to longo ta ping pong. Donc ils auront mutaza ki na 15e niveau. Obamba ti le lokuma na premier niveau. Oh mais ping pong est-ce que ping pong? Oh, mais c'est Gabi, papa ping-pong. Donc, je ne suis pas ici pour parler de toi de mal. Donc, Tozo Lobakara par rapport à Moussala. Allez-y comprendre Ngwasuma. Ça n'engage qu'Ngwasuma. Na ebisu ok au moins place bisu tsaka lokolo place nyonso nga na tsaka lokolo étoile mona na place otunga na tsaka lokolo étoile mona na ya na ebisu ke bisu to sala mabe biso to sala mabe on est un groupe na biso bon atana musika to soutenir bango koko ping pong mon président zongela ba responsabilité na ko ki ma responsabilité na ote groupe aneza ya yo to bando bien révélation de Coco Ping Pong et comme révélation est tatoué wa banda mkolonine révélation de Coco Ping Pong zong sa tatoué wa na poste na wana chef du groupe yo moko zongela ba nga moni roi yozo kande mutima pasi parce que bazu tatoué ba comme c'est président fallait qu'ils appellent yo biso buna bituma 40 à 45 na groupe wana kanda ya babitumba 40 à 45 na yokelango na yoke yozala wana yango bateta tuwe wa yozo kera pasi papa abibuka lopangu na nga na pesi na mwana nga ya liboso ya mobali azo angwa simba akoma osalela na ye lopangu Fanny Sosa na yebi ke yoza expérience à Marambo bayoka pasi na place o yozalaka oyebi combien fois bango abondia na zonga na coupe ti lelo masanga we bayebi esanga ya so yi donc na mona muto ko équilibrer ngate donc abi mona muto ko équilibrer yete c'est charge bon même si aniza yete on se comprendre masanga yebi tonga longwaki ayaki lukanga na simbe na loboko to telemisa la grâce yo yebi sauf que ba conscient bazaki belé donc merci beaucoup ba conscient bazaki belé. Parlons maintenant de papa. Parlons maintenant des papas Fouala. Ça fait mal, hein? Azaki vient à Bisso ya quartier, nga pinda on a vient à ya quartier Paka Djuma, on a pinda vient à papa Fouala. Alors parlons maintenant de lui parce que c'est déjà 2 ans de prix à Longwa na mokili ya Nzambe et ça la capacité na 2 ans yango na nina yeba est-ce que parce que tanga kufa kinga na za quitté
na organisation matanga na yebaka te soki ezalaki ndenge nini. Est ce que na bagroupe oyo azalaki kosalela lokola révélation de papa Ping Pong lokola na place oyo akomaki nayebi te papa ngo so babengaka ye nani papa ngo komona ezala nani papa place oyo papa fois la kufelaki lokola artiste esiko azalaki kosala mosala na ye. Ah, te na yo kaka ke masala betaka tu kota mutu mobo ayemba na bakitaka chaka. Oui, papa kitaka chaka bauti kishasa nini yango wana papa wana komo nini na bosani abana ikosala kuna epa na ye avant akufa. Est-ce que na organisation ya matanga ele kaka ndenge nini parce que yo zalaka wana biso to zalaka te o ko yebisa ba fan ya papa Fwala o bana ikolinga papa Fwala partout dans le monde o bazolanda émission oyo ele kaka ndenge nini lelo 2 ans na 2 ans yango makambo zo ke ndenge nini. Oui, vraiment, à chaque fois, la bête a solo ya masalanga il a musanga mobo parce que les souvenirs c'est belé, les souvenirs c'est belé. Alors, vie à mutué bika ensemble, papa Fwala kufa ki a kufi liwa normal, la bela ki tétanos et comme ça là qui est mimi masana bisuna liwa. Masakendaki donc depuis 2018 na août de massa à Tikarabiso mais organisation penza ya matanga Fwala tolelaki lokola pe balila ba artiste nyonso ba o bayebi tokundaki massa na biso vraiment na profiter na pesa bandeko na ngai ya révélation théâtre de Coco Ping Pong révélation théâtre de Coco Ping Pong oh vraiment ba tchaki mo maboko talaka ba robasti na ba France ba prophète Aaron Bobby Image donc ba tchaki pe ba mbongo na bango Amidol Shongo Rachel donc ba contribuer ki penza poto lela massa na biso les gars qui bien mais pour nous lobela siko 2 ans papa Fwala ya on a biso que non so James Sazana maramouté c'est que maramou ezara ya rolala 2 ans papa Fwala to préparer en ils ont le 16 août awa vraiment papa Fwala tika mwana bébé ça arrive mwana wana et singa bisonde tous à charge naï parce que les lots balubara que sous artiste avec la responsabilité mo ba kufi on dirait ba abandonner kete plutôt ko abandonner massa na bisoté ya mwana pour na kanisa ye to tika na bébé ça arrive donc bande ko langa nyonso o tozaki na révélation théâtre de Coco Ping Pong on a profité petit na kwikwi petit na pumba Blaise Mabanza papa Kisimbi vraiment naza na besoin boya botanga maboko na place wana to s'organiser pour to lela penza massa na biso lisusu na 2 ans oyo et ça la moi bien le 16 août to kutana tout ça la moi loko moko poto ke otala mwana sikoyo nasali constant ya eloko mo awa ba mina onyo surtout zala bango ba mi au travail na groupe moko obenga bango ba petit pomba petit na yo o tiko tanga ba petit no belé awa est-ce que oyebite ke lelo nde ba artiste bazalaka a cause a petit no mena TV boyo a mo ko kita ningo obenga ba petit ba ko sepela na yo oh ngapi na petit ba vite ça problème te mais yo mo yebi bongo est-ce que nde yo yebi ke oza petit ba vie bango pe ba yebi ke baza ba petit ba vie vraiment masananga pomba masananga kwikwi masananga Kisimbi masananga Diakombo masananga Wewa masananga Gifumbula masananga Ping Pong donc wana za président ngana otanga par rapport ya ba oyo bazalo kwa bino nyoso bozala ba ndeto bandolo ba mbolo kwa président Pongo kwikwi président Pomba wana ozolo ba oui président Pomba eke na groupe na ye na olo batango ozolo ba mamba Ping Pong bango nyoso fo benga ba master mais so komi olongo de président Ping Pong pour président Ping Pong azalo kwa icône na bino ye mutasala bino tango tasko président Ping Pong o tshele lisusu na Pomba o monte ke o finga boye Pomba mo kuta linga teke yolo ba bongo o tshele peme na biboy est-ce que Ping Pong est sous président fondateur Ping Pong président Tatouewa yangwana wana yo baola makambo monte ko compliqué biso no sala biso wa mama makambo ga boye talangwa sumanya anya sa ngwa sume biso oh ongo sa biso nini
président ping pong master na yo pomba ba master na ba queen ba oyo otanga na ba master na yo so sko longo sko na qualité ya président ping pong président ndesko cheba ngo siko wana na grand bino o mitie yo moko président wa suma wala okay bien au moins de non okay na ngwana comme c'est na pour le moment ya mani fondateur au moins yoka mwana oyo esi akomi parent esi akomi parent ntango bazali na bana babengaki papa omoni ntango oyebisinga petit winga mona comprendre que non na média kobenga moto petit tikala benga bango na pomba président pomba président kwikwi bon kisimba azala sous président te parce que abwaka deya mandoki ngwasuma kisimba mpenza abandona guerre penza boye papa tobunda osali beya motu pe bu abwaki mandoki mbango azongi nde mbolombolo azonga ta ping pong kisimbi donc président ba kisimbi na ba gifumbula eza tatouewa président tatouewa fondateur ping pong vraiment ba salam ya trop côté bozali to lela masana biso mais bobo sanate James Ngwasuma 1000 expressions naza kaka nazali donc na profiter pe na pesa ba adresse na ngai bani donc naza kaka na RTG na 1000 effets côté bolandaka wana chaque lundi alors vous s'abonner penza na compte privé na ngai na compte YouTube nanga awa tozana ya Lolo Swami TV ya Lolo Swami TV nde makambo na profiter na occasion on a pesa merci beaucoup na Chico Kamonse wana na moni mbala moko mon vieux Mitterrand moto na njambe Mitterrand moto na njambe na moni yo na musika na pesi mbote na ngai na bana nyoso tu ya France ya Paris oza na France ozaka na Paris ezaka eloko moko me na pesi mbote na bino parce que boza na capitale na ville na pesi mbote na bino na pesi mbote na bana nyoso tu ya Belgique nazo pesa mbote na batu nyoso balingaka nga fani sosa lokola Magi Ekofo madame ma mère mosi ya oncle nanga Dede Ekofo na pesi mbote na bana nyoso etuye mon ami na pesi mbote na bino na pesi mbote na bana nyoso ya moto ya volcan wana na moni homme piano na pesi mbote na Monsieur Thierry Lucas papa Thierry Lucas ya moto ya volcan ba mbote belé na pesi mbote na ngai na Saint-Esprit okoki kopesa biso ba adresse na yo soki bat bazana posa ba zoyo ba ozo ndenge nini bat bazana posa ba kota ba mona ba biloko na yo osalaka ba komona yango ndenge nini o expliquer na bana nyoso tu ya Lolo Swami TV. Maman Chantal, les Swami TV, bah gros bisous à toi. Ouais, merci. Vraiment, on a profité de l'occasion. Nous avons fait Popol, nous avons France, nous avons un peu Itari. Charge à ma belle boutique la petite Nabino Yeyo. Nous avons Matondo. Vraiment, avec la musique, on a évité de rose Bino, mais Bino a facilité aux Wangai, nous avons Raphaël. Donc, non, boss en la télé qui n'a moins si Belinda Bokanga, Maggie la paradis, donc vina binoye yo, vous soutenir là. Ce bon besoin sur WhatsApp, Betika plus 243 89 91 84 490. Voilà sur WhatsApp. Alors, plus 243 89 91 84 490. Wana bozwanga soit bobenga lisusu na plus 243 82 60 90 586. Donc plus 243 82 60 90 586. Bozwanga singi bolimbo zwangai na compte na ngamoko privé ya YouTube obetika Ngwasuma TV na zawana soit obeti 1000 effets TV bozwa biloko ba pièce sika déjà et boire kami
bino tout bato bo en Europe mingi fondation justice binga nazomona masalanga nazomona ba don ba œuvre osala kota mutu na yo ya tongo na leli papa na randi na leli. Merci beaucoup à Leli papa Narandi. Ngai na opesa mbote na nga na Belinda Bokanga, mwasi femme Belinda Bokanga, Magui Bokanga, mon amie de longue date. Belinda Bokanga, petite sœur propre. Magui Bokanga, la paradis, femme noire et femme africaine congolaise ya Tongo. Mon ami intime ya bandenge ya ba mikie chikokola. Tolo bali susu nene. Maman Chantal Swami ngai fani sosa na lobi ba gros bisous. Na pesi mbote na ngai na mère double Igette, mère double dans le temple na France. Na pesi mbote na ngai na maman Émilie Osombo. Maman Émilie Osombo na le temple na France. Na pesi mbote na batu nyonso balingaka ya Lolo Swami. Toutes les amis de ya Lolo Swami. Ba ami nyonso ya Lolo Swami kuna na France, na Paris, na Belgique, na pesi bino mbote. Abonnez-vous massivement na ya Lolo Swami TV. Ngai fani sosa na loba nini. Nazo tombola ba papier, na ba téléphone na ba biki pona telema. Na loba na bino nini ngai fani sosa. Oyo moni ya fani sosa yangoyo. Talanga mingi na elongi po elongi na ngai nde eko yebisa yo makambo yango otoloba nini na seka na ngai po soki oboyi kutu elongi na ngai yebisa yo makambo na kokanga misu na seki Abonnez-vous massivement na ya Lolo Swami TV. Ngai fani sosa naza lumière ya solo penza lumière nazo pesa mbote na yo mon caméraman privé réalisateur na prise de vie alingaka batanga kombo na ete nazo tanga yango kaka na nko Monsieur Kelly la taille ne fait pas l'homme. Mutuna yo na maboko na yo nde ezosala mosala caméraman privé na ngai réalisateur Kelly wumela vana na ngwende na yo ngai na yo tokoma ba lumière utakala abenga biso apona biso akotisa biso na famille ya bonzambe kolo Yesue lumière. Monanga Innocent Swami ya Lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Swami TV. Et o salanga bien. Et o salanga elengi. O salisa ngai. Ya Lolo Swami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya Lolo Swami TV. Peuple congolais. Congolais partout dans le monde, bisogna tous s'abonner massivement à ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV, ba télé-réalité, ba émission, ba théâtre, ba gag, nion souhaite les comédies à RDC, s'abonner massivement à ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV, mon papa sika. Ya Lolo Swami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, il y a Lolo Swami. Il y a Lolo Swami. S'abonnez-vous massivement à Bokomona Biloko Kitoko Bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. La mokili oso mutu boyoke la ngaite. Faut yoke la nga. Pour un petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché. Mais bon, c'est la nine. Vous s'abonnez à Moko. Swami ya Lolo TV. Abonnez-vous massivement na Swami ya Lolo TV. Vous s'abonnez massivement na ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Bo s'abonner massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko.
s'abonner na Ya Lolo Swami TV. Et sa chaîne oyo ezolakisa biso ba théâtre ya kala. S'abonner massivement na chaîne na biso ya kitoko Ya Lolo Swami TV. Boyebi Ya Lolo Swami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi filme na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesaka makambo. Bo s'abonner massivement na Ya Lolo TV. Ya Lolo na biso Ya Lolo na biso moko Bo s'abonner bokoto. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Swami TV. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Swami TV. S'abonner, c'est TV de makambu. Ya Lolo Swami TV. Ya biloko ba niveau sko alikolo Ya Lolo Swami TV. Asengi na bino tout ba téléspectateur bo s'abonner. Babi Ya Lolo Swami TV nde makambu. Babaki yenda kofongola chaîne te. Sia. Ya Lolo Swami TV nde makambu. Babi ba fwani ya Arlette. Boninganga mingi. Arlette ya lisusu awa. Aye lisusu na Ya Lolo Swami TV bo s'abonner vraiment ba film kitoko, ba gaga kitoko, makambo kitoko obino bolingaka. Bokutango awa. Na Ya Lolo Swami TV. Onde TV. Ba film elengi, ba gagi ya gu, ba film ya sukali oyo kozongisa bino. Donc, on peut s'abonner plaisir pour s'abonner massivement à Ya Lolo Swami TV. Il y a un makam. Ya Lolo Swami TV. Donc, il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc, vous s'abonner massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur Ya Lolo Swami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, zali comme expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo na Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo, umela. Ya Lolo, umela vanda na kiti na yo quoi? Vanda na kiti ya ngwende na yo. Awa to lata bilamba. Awa to jouer ndenge non ba jouer te. Ya Lolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal naye. Ya Lolo naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Premier film et tina dernière film à filmer. Bon mon la featuring. Nebo s'abonner na Ya Lolo Swami TV. Quand on parle de Ya Lolo Swami TV, c'est que li kondi na bango. Mutabanda ba makambo wana. Ya Lolo blague que Ya Lolo Swami TV. Mona ba dimension ba film. Beaucoup vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous à Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV. Makambo. Filme bandio, la 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 la.